dira mandat ya Félix baleki na keve bafingi Martin Fayulu podisanga da politicien moko ya ino sacré. C'est au contraire baya Ndeki Mbuta banane nyonso abombi bango bavandaka libone touche personne elelo moto aza na niongo na biso ekozongisa eza Joseph Kabila kaba yango mona azomema Tshisekedi ntina mire alenda komema ntina mire fo pouvoir eza pouvoir yaba yo kotika kotika moto te fo pouvoir ezonga ngai nazongisa pouvoir ya peuple ndo moni Tshisekedi abandi kolota ndoto Kabila azosala guerre biso tokona distraction wana te olingo cede pouvoir ya Kabila epa na ye na olenge moko ya mabe zongisa pouvoir ya peuple ndako na biso ezala kimia ndako na biso ezala bilobaloba te biso message tokopesa na Kabila eza boye pouvoir oza nango na maboko zongisa pouvoir ya peuple yako opesa Tshilombo ndambo me oza yango na gauche apesaki na droite na gauche asali nini tomoni Tshisekedi lelo aza kotelanga na boye apesa ye pouvoir te apesa ye symbole ya république mais pouvoir apesa yango lelo tolobaka nini toza lipanda mais indépendance économique totika koza yango indépendance yango économique yango yo yebi yango ndenge moko na tio bapesa symbole ya république mais Kabila apesa ye pouvoir wana nazotalisa yo Kabila lelo aza na mbongo ebele oyo biso aza na posa mbongo wana elesa république démocratique du Congo totikala makambo wana na niveau ya likolo Kabila kosoutenir bino lobi Kabila aza na nzela te na mboka oyo Kabila kozala président te mais Kabila kozonga na politique mpona kotala nzela nini akokee nano ya kosoutenir ngana koya kosoutenir Kadoul eza na sansi ya kozongisa pouvoir mpona kotia bamoyen nyonso nécessaire po itayosala nini obima tokosala eloko wana te Kabila na mboka oyo azonga yo ozopesa Kabila azonga na politique aza politicien akozonga na ye na politique différence ezali entre kozonga na politique na kozonga na pouvoir biloko mibale kozonga na politique na kozonga na pouvoir Kabila kozonga na pouvoir na politique plutôt aya soutenir bino apesi bacandidature badepute na ye azwi badepute na l'Assemblée nationale bakotisa mbongo na parti na ye azala kozonga eza différent mais kozonga comme président de la république eza lelo te mais tikela bato ayine mpe bazoswana na Kabila baswana ndako na biso towana promission na moto te fali nalimbisa mpona ye biso soko koyoka ngai bana makelele bana na bango na bokilo te bosala keba erreur ya 2018 ezonga lisusu politique balobaka te bato nyonso tozali awa nde yango na ngai napesa bino lokola éclaircissement lobi samedi maître Clément moza kozala awa samedi prochain nazosasa matine politique ya monene awa ndenge mpe journaliste aye bayeba bazana informe déjà donc barésistant nyonso to basécurité nyonso à partir ya lobi samedi to bandelia kobongisama tokobenga mojimeka nanga mpona espace wana mpona kosa tribune na kosala bainvitation meme ya bancien bato eside ya kala bakozala awa po boyebi te bokomona bango nyonso wana ezali na cadre ya préparation ya koya ya tata ekolo Martin Fayulu ntango na etombelage oso ezali mboka ya Martin Fayulu opesa na mosala nde bazosala yo mpe osala mosala na ndenge na yo bakonzela biso to ya jam bango mpe bakosala mosala na ndenge na soki mpe basali bango mpe tokosala nini tokoya me mosala soki bango wana bavandi na mwa moke baoyo bopelisi moto bopeli oyo wana soki balali bango kuna bapelisi parce temps libre ezala te il faut congolais azala sensibiliser balafali oye me makambo oyo tozolobela oyo Kabila lelo ozosenga sensibilisation makasi bacongolais samedi maître Clément moza kozala awa na cadre toujours de mobilisation nasengi bandeko boza na esika tokoza na facilité ya kozwa vraiment babambu kotia babambu tokosomba badebe ata mwa demisaki ya sima eleki kotimoli maboli tokula yango etika na libela tokokanga yango singa ndenge drapo baselisaka drapo etikali nango libela elalaka awa eza ambassade
bana mere bazali bakengela oyo kende pai te mutawaboka yango eleza biso eza UDPS te UDPS eza parti politique te UDPS ezali englomérat to association ya bandeko na ngai ya basali basala parti politique ezalaka secrétaire ekolo moko te président ekolo moko wana secrétaire boy ekolo te wana eza parti politique te yango moni bazalaki na carte de membre alafayoye obanda Chilombo ye moko aza na carte de membre ya UDPS po ezalaka te mais soki nalobi awa banaside botombola bakarte na omona bakarte kitoko biométrique awa nana kotombola bakarte tombola carte journaliste azalaki amona yango eside tombola carte mwana eside alafayoye wana carte na esanto voilà parti politique oyo ezali alors biseto po ya loke awongoli bango alobi na yebi bango te Ani mokonzi tokolobela lelo mwa makambo meke tokolobela négociation oyo elingi esalema entre Chilombo na Kagame tokolobela élection esalemi na Sénat baréaction ebandi koya sikoyo il peut savoir comprendre déjà la retard ça m'a recordé ça bimi bato mosusu balobi mpona nini Félix Tshisekedi atie Sama Lukonde place wana bapesi baversion ebele mpona nini Chilombo azali fidèle na Sama Lukonde mpona nini UDPS baza majorité na Sénat mais bango bazwi présidence ya Sénat na mboka ndi mboka oyo Kabila dirige l'élection misato jamais Kabila aza majorité na parlement aza poste ya premier président ya Sénat pe ya parlement apesana bato mosusu esalemaka te bazaka majorité mpona nini mpo bozala na bainstitution nyonso mais ile pesa azwi majorité ye moko azala kaka adjoint ye azala kaka na adjoint elakisi noir sur blanc ke baza mayele tokolobela lisusu makambo ya gouverneur ya ville ya Kinshasa tokolobela 1 million de dollars oyo gouverneur je crois be lwalaba te tanganyika je crois po bainvestir gouvernement na ye babimisi mbongo 1 million de dollars mpona koinvestir ya gouvernement provincial bon gouvernement national ebimaka combien oyo eza odere ba 36 ministres 46 ministres 54 ministres mbongo ebimaka combien congolais tokolobela dialogue oyo congolais bino bazopropose mpo bazomona ke le seul chemin le seul nzela oyo etikali il faut Félix Tshisekedi adialogue na bandeko na ye yango adialogue soki na barwandais poko dialogue yo moko na barwandais ekosimba te badialogaka yo moko te tobandi nano dialogue na kati ya mboka na biso tosololi ntango tokokutana na Kagame ntango tokokutana na barwandais tokoloba boye yo soki olobi bloke awa yo soki olobi awa kosende te awa sala boye esalemaka bongo mais Tshisekedi azosabote bana Congo alingi akende konegocie ye moko bana batosala oye ya foka tokolobela oyo ezoleka na parti politique ya Jean-Pierre Bemba bato ya Jean-Pierre Bemba marge bazoloba te nakutani elobi na bamerika na bango baza fashe
nga tata botela distraction soki bozalaki fashe bolumana nzela obi bolongola signature na union sacré mpo tondima bino soki kaka kofashe na bozovima mitema na bakartier wana eloko te bakomi opesa raison lamoka azalaki na raison failo azalaki na raison fariki azalaki mais failo azala na raison bino bomoni failo aza zoba bino bomonaki ke champion bemba aza mayele soki azosala yango mpona intere na intérêt ape présente intérêt personnel nde ezoprime na congo yango moni mboka congolais moye olia malamu ozala malamu ekozala te avantie nayebisi grand frère na ngai grand frère ozolekisa ngonga na palu lelo eza palu misato bino palu nini bozali palu tomundaki bitumba tolobaki ke palu ezali parti de gauche nani omozala otondole tondolo yanane message ya kopesa yo oyo lelo bozomona etape tozotraverse na mboka na biso mboka lelo ezali na maboko ya bato ya UDPS mboka lelo ezali na maboko ya bato ya parti Etienne Tshisekedi Tshilombo oyo baloyi babundaki pendant 37 ans soki bakoti na pouvoir bakolesa peuple congolais soki bakoti na pouvoir peuple akosentir ke ya solo UDPS amonaki mpasi na mboka oyo peuple akolia peuple akomere mais tika ozwa pouvoir na ndenge ya malala tika ozwa pouvoir na ndenge peuple apesa yo po ya boyi kokende na voi ya démocratie aye kozwa pouvoir na nzela ya banomena anafailo ye yango faili alobaki kabila aza rwandais tofingaki eza rwandais mais comment rwandais azwa ngai mwana mboka anome nga président de la république na kati ya mboka na okonte ngai nde nakoki kozwa mopaya nanome ye akoma mokonzi na surveille ye yo kabila oza na droit te onome nga président de la anafailo ye mais Félix Tshisekedi abosanaki eloko oyo na lokoso ya pouvoir akeikinga kati kabila apesa ye pouvoir ya kope nzoko nde oyo azopesa ye eza pouvoir te azopesa yo bomengo alobi napesi yo koma riche napesi yo koma patron mais peuple congolais nayoka te kazose yo lia na yo melona kolela peuple congolais talilo yango lelo titele milliardaire titele anti-milliardaire titele lelo zimbongwe ebe mais biso bapeuple congolais tilelo na bile transport passe nyonso ya passe mais titele aza ale wote le peuple eza idepesa aza sanse lelo azala na kimia alesa peuple congolais idepeseka bituma na mikolo tanto bali progrès tanto koto balobi boye tanto koto balobi boye nani akovanda mokolo nini bokovanda mpo botala condition de vie ya peuple ko lobi namoni bafonctionnaire batie komarche
babenga bambongo na bango mboka soko moni fonctionnaire déjà bandi kotelema mboka wana bo makambo ebebe toyoti Sama Lukonde akomi président ya Sénat oyebi ntina nini Sama Lukonde batele président ya Sénat banda Sama Lukonde banomaki ye premier ministre pa Félix Sama Lukonde atikala koloba te Sama Lukonde atikala kotambola province moko te Sama Lukonde atikala koinaugure eloko te Sama Lukonde azalaki soki mbongo ebimi bopesanga par nanga oyo bokosala bosala nini soki mbongo ebimi yazi par na ye asali nini gouvernement ebandaki kosala ezali gouvernement ya Félix ya présidence de la république bato abandaki kosala ezali Félix ye moko na cabinet na Sama azalaki lokola premier ministre ya échantillon premier ministre ya miniature premier ministre oyo batiaki échantillon ya ba mais premier ministre azalaki kuna na présidence de la république yango bazobenga ye azalaki loyal terme olieba loloba te azalaki bosseur asaleli peuple congolais alesi peuple congolais mais bazoloba azalaki nani azalaki loyal vis-à-vis ya chef de le voilà premier ministre akoki kozala loyal vis-à-vis ya président te premier ministre esengeli azala loyal na peuple congolais loyal signifie azwa bacondition azwa badéclaration azwa nyonso oyo peuple azokolelela asalela peuple po peuple alia peuple amela c'est ça la loyauté envers le peuple congolais mais la loyauté envers le président de la république c'est que yo tiré na yo échanger ya ba ana marke fayoye Sama komi wana ndenge nini Sama komi wana na lolengo na uti kolobela mais il est presque dans la majorité ezala na assemblée nationale ezala na sénat c'est l'UDPS oyo azali na badepute na basénateur ebele nzokande Auguste Kabuya alobi nga nazokende pouvoir ete na suka ateki mpo baposte nyonso yango moni na candidature ya Sama Lukonde moto ye aza président ya UDPS olie soutenir bato ya UDPS bazopesa bacandidature na sénat azosoutenir candidature ya Sama Lukonde oyo azali awuti kote mosusu oyo ye ayeli awuta PPRD azali moto azozokabelaka ba mais ye wana ye azokoapuye atiki papa na biso ya mokolo ya UDPS oyo basouffrir azala na sénat parce que so oyebaki président ya sénat azali dauphin constitutionnel ya chef de l'état soki Félix Tshisekedi lelo mitoko ebimi so Félix Tshisekedi lelo akufi soki Tshisekedi abeliki amoniki aza so makasi te so Félix Tshisekedi lelo problème eyeli ye aza incapable mene ya kosala mosala moto akoremplace eza na président ya mais comment il ne peut pas perdre place wana bateki yango na Sama Lukonde oyo ezali moto azozokabelaka ba d'un côté yango peuple balobi baza kopesa Sama Lukonde pouvoir pour à préparer arriver à Joseph Kabila là-bas. Et à mes balais, après c'est Sama Lukonde pour à protéger Joseph Kabila là-bas. Pour Kanga Kabila, il faut le militaire dans le Sénat. Pour Kanga Kabila, il faut le militaire ancien sénateur. Alors, pour les militaires, ces sénateurs, il faut président du Sénat à son maçon. Est-ce que Sama Lukonde on dit avant les militaires à Kabila Kangaye? Voilà. Sama Lukonde a zali Moulubakati, Joseph Kabila Moulubakati, Laurent Désiré Kabila Moulubakati, Papa Nabisoyo, Edi Kapende Moulubakati, Moulubakati Bakatange, Bateka Narate. Base trahisaka et d'abord lelo na mutuna bango ezalaka kataki ekoma pays napesa bino ndakisa po oyebaka ya solo bato oyo base trahisaka te Tshisekedi abimisaki Edi Kapende na contexte ke ntango na kobimisa ye ntango bakobimisa dossier wana bakosambisa bato Edi Kapende aya atémoigne ke moto asalaka Laurent Désiré Kabila boma ye eza Joseph Kabila kaba apanza fe mais nayebi so bacongolais ngai tala
Edi Kapende aza na vérité ya koyebisa peuple oyo aza mwana nkasi ya ndoko na ye oyo mwana nkasi ya ndoko na ye bamoni pasi na zamba wana Félix na Félix wa molomba wa bazali awa bazolia na Mobutu bazomela na Mobutu ifoyeba ke pouvoir ya Joseph Kabila na pouvoir ya Edi Kapende eyangi kobenga na pouvoir ya batayira pesi oyo ezali pouvoir ya Mobutu bazalaka na barando ti lelo na biso bato Edi Kapende andako abimisi ye lelo ntongo kotana Edi Kapende akosala eloko Edi Kapende abimi na prison na bana mike aboteli bango wa aboteli bango liba parceke Kabila bandaki kobimisa bango Kabila bandaki kobimisa bango bapatotala kote wana miziki na bango Kabila azobimisa Edi Kapende azalaki na ye libanda soki asali biyenga libanda ntongo etani ba 5 heures après ake kozongisa na prison makala alali pongi na moto abimi ake kolia asepeli na mama azotonga bandako azotonga baimmeuble koto yo distraction boyeboye bana fai oye ntango abimisi azongisi ye général apesi ye pete ya colonel aye kozwa ye atindiki na katanga ebanda lelo Edi Kapende akenda katanga akangi combien de personnes afongoli dossier contre nan alobi vérité ya nan alobi vérité wapi bana faloye elakisi noir sur blanc ke jamais Edi Kapende akotina kotrahir Joseph Kabila jamais Sama Lukonde akotrahir Joseph Kabila jamais Bati Lukwebo comme deuxième vice-président akotrahir Joseph Kabila jamais Kamere akondima atrahir Joseph Kabila kaba eza nango politique moto ayela biso Kabila na mboko eza nani eza Kamere te moto apresente biso Kabila lelo mboko aza congolais eza Kamere te ata omoni na politique ata omoni mosusu na ngambo wana mosusu na ngambo oyo keba na butu baliaka nsa ensemble yango omoni Kamere lelo naomona batayile biso fopa yo Félix Tshisekedi selinga na jeu assemblée nationale te na kotia tivundo yango omoni basanganaki baboma vitale ka esimbi te elelo Sama Lukonde na Sénat okokosana na yo makambo ya Kabila kosana makambo ya Kabila moto akokanga ye na pouvoir oyo aza te pouvoir okoya kosambisa Kabila nano ye te Kabila pepe tosambisa ye eza procédure monene bana faloye mais Mobutu azalaki awa kosambisa Kabila soki asalaka ke akoki koorganize baélection tobengani na ndenge makasi tokangi ye mais awa ye aorganize baélection mbele ye kobebisa na suka eza na procédure mosusu kuna toza te awa lelo ezali Félix moto abapesa pouvoir moto banoma na kinga 4 esengeli alesa peuple ko eza Kabila te lelo eza Kabila te voilà Kabila place à préparer mbeto na ye voilà Kabila place à préparer kimia na ye akei kuna tobengi na Sénat Kabila akoti na Sénat bosaza sénateur oyaki eza sénateur lelo soki alobi nyonso wana président ya Sénat muta kopekisa aza sénateur ntango Sénat ebandaki na 2019 Kabila kotaki akotaki te tomonani na Sénat na président ya Sénat na basénateur nango nyonso bakauki nini oza sénateur ana failoye lobi nalandi mwa niongo arrivé ya Kabila balobi akoya balobi Kabila wana mwana solo na FTF vérifié Kabila kozonga na Kinshasa mokolo Félix Tshisekedi azosilisa mandat lelo lobi esili ya komi bana faloye ayebisi Félix naza na retraite politique
mosala nyonso ozosa nga naza libanda nazolia mbala mais nazozela ofongola bankete contre baakisation osalaki ngai nazozela bankete fo oyelanga baprere naza nanga nzinga naza mosika te kobanga te nazanga nasa makolo na yo distraction dialogue bakongole nyonso meme société civile bayebaki Félix Tshisekedi Tshilombo boye lelo tocomprendre yo moko olobi ke Kagame te moto azosala yo guerre ezali nanga enanga moto apesi ye mbongo asala guerre eza Joseph Kabila kaba alors Kabanga azala na Rwanda te nanga mpe aza na Rwanda te bengisa conférence bengisa dialogue nanga aya na mesa Kabila aya na mesa Fayulu aya na mesa bakatolike baya na mesa bato nyonso tosala nini ntango tokovanda totala na mbundu toloba bave ntango tokozwa solution awa nde Kabila okola olobi ye moto azosala guerre akobeta ntangwa na basoda basala nini nanga mpe akobeta ntangwa apata lelo toyokoli na mboka na biso bolongo naza totala siko Kagame akokotela basoda wa voilà eloko propose ya malamu yango parce que yo lobi Rwanda azosoutenir nanga Rwanda azosoutenir Joseph Kabila balobi bandisa bango na kati ya mboka bango nde baza sanse soki boyokani na bango balongola basoda wa bokomona mpe barwande bakosala nini mais lelo nazoyebisa yo omonaki présence ya Lorenzo awa ayaki kokutana na Félix lelo nazota yo dans quelques jours oyo Tshisekedi andimi bakutana na Kagame basolola andimi bakutana na Kagame basala nini est-ce que Félix o basolola na Kagame keresili koro toza nango conflit ewuti na baélection ya mabe oyo esalamaki na 2023 na 2028 oyo esalamaki ozwango na ndenge ya baccord yo respecte baccord te bato oselaki na bango baccord batomboki basili mindu c'est au contraire odialogue na bango batere bazar nde yambo totala Rwanda po Rwanda soi azoya nsima bakongolais po bakongolais wana balongoli na bango lokolo eke Rwanda okota akosififie ndenge nini mais ye lelo mayele azopesa ye azomona ngo eza pamba andimi alobi naza na posa wana mona na ga na dialogue na odialogue nini bazali bapesaka proposition te oyo bakongole bazopropose Tshilombo te tala baproposition bapesi yango oyo ekoki kolongola mboka na biso balelo Rutshuru awa landa lobi basoda oyo babengi ba ADF NAL bakati soki 15 personnes mitu babomi 15 personnes na Beni mais tozomona armée ougandaise na armée congolaise basala association mpo bapolisaka bato ame bazoboma bato biloko yango ezosila te bitumba ezali me makambo yango ezosila te finalement ezali fandisa bacongolais ndenge katolike alobi boye toza na nzela mosusu te Félix tokoyebisa yo le seul chemin ya kovandisa bacongolais na yo na bango bava odialogi na bandeko na yo mpo masasi etika kobeta na este pays mpo tomoni na biso mopaya malaki azoya nsima ya bacongolais frustration eza maka nalandi monseigneur moko yokwa ya nord kivu asali mese na église alobi nini mabele babotoli nyonso na esteri congo mabele nyonso babotoli na Rutshuru mpe na baterritoire mosusu elakisi noir sur blanc que congo ezali faible bacongolais na bakonzi bacongo bazokama mboka baza ebino bacongolais soki bolandi faiblesse ya badirigant na bino mboka ekosala nini
mais lelo atako tolobi bongo biso siko bapeuple nde toza bo tosala nini lelo bakonzi bazopropose ndenge nde bakongole bosolola bozwa ye alingi te seki azali mwana mosala ya barwandais azotandela barwandais mbetu babanda koyiba biso babanda kopiye biso bana faili oye eske Tshisekedi ya solo ayaki na pouvoir konvoma po asalisa to po asalisa yo lelo tata meme na enregistré na ye awutaki koloba ngo alobi Kinshasa to RDC etika kotia kimia moko te ye moko po atia kino face ose ngai c'est vrai nga mpona impose pe na mboka na ngai ifo nazotenga gama